ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Kinshasa, République démocratique du Congo, mbote bisika nyoso bozwami bandeko barulanda biso na Londres, na France, na Belgique, na Allemagne, na Europe mobimba. Tobo sanité et puis to sepeli mingi na ba message oboko tindela biso po na ba suggestion pe ba remarque oboko sala po ete musale kende bien. Merci mingi na bandeko ya Canada, na États-Unis, na Amérique mobimba, na Australie, na Afrique du Sud, na Angola, na Congo Brazzaville, partout au message na Rolanda biso. Na magazine Oyo, awa na chaîne Oyo, ABC One magazine analysons ensemble. Oyo préoccupation na biso dans la réalité et souffrance ya peuple congolais. Makambo kolega awa lelo to so la émission spéciale uniquement pour na mambo do le Canada République démocratique du Congo. Surtout awa na ville province ya Kinshasa. O etali bongo Jatini Ngobila. Bakino barole la souffrance leki. Banda ba prometa biso makambo ya déconfinement ya Zando. Et sika o biso et plutôt ya commune ya Gombe. Et si au bisonio surtout au ebike majorité de la population qui dans Luka gagne peine à bango na centre-ville. Les lots commis à plus de 5000 cas de coronavirus. Gouverneur a repris sa promesse ou a respecté. Makambo ya Zando kino lelo banda Zando yangoyo bato bauti ko famille sato. Na makambo ya kolela ke bazongela misala gouverneur alobi tozo kanga Zando po ete misala etikala ko continuer. Misala yonga nini ba réhabiliter Zando. Population dali ko bénéficier na nini. Préoccupation na biso ndeto bengi invité awa poto solola. Mwana mboka Zizingadi oyo pe azali leader d'opinion molobeli ya bana ngaba mbote na yo mwana mboka. Mbote mwana mboka. Bazola na yo partout na monde entier. D'abord un petit message na bande konyoso. Bande konyoso tu boyebi Zizingadi bana Kinshasa oyo bolingaka Zizingadi oboza kolanda biso na etando na bino na moment oyo à travers émission oyo na pesi bino mbote. Merci ndeko pesi bana o badolanda biso na partout na monde entier ba mbote. O lelo to komona na ville province ya Kinshasa. Avant élection ya Jatini Ngobila, Kinshasa oyo moto ningana ba kolobela makambo ya Yumbi. Tala makambo eleka na gra bandundu ya Yumbi. Lelo oyo to komona Yumbi bis na Kinshasa na nomination ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa to ezalini. Ya solo mwana mboka Yves Luamba na tondi obotondi. Ya mbonga na kolinga d'abord to sala banalise boy. To na lobelela ba kambi ya balingomba politiko oyo basangani na lingomba ya monene ya FCC. Na koloba na bango nini? Bo zala ba téléspectateur te na kati ya FCC. Ya solo bidonde bosali lisanga ils ont fait la force pour FCC et zala ozali FCC lelo. Et senge na bino kota na place ba mécanisme ya négociation. À chaque fois poste ezali et sengeli ko vanda ko pesa makanisi na bino ko tia certains critères oyo ko sala que non candidat oyo ko uta ako remplir ba critères wana nde azala retenu comme candidat soit gouverneur soit na place songolo oyo pour na ko partager gâteau na bino ya FCC to songa na makambo masolo ya Kinshasa na za kati ya ko yana na makambo ya Kinshasa pona nini na bandi na source wana parce que okomona ndeko Jantini et le bin ngo yemoko tangu par famille et politique ba retena ki kombo na d'office pour na yada ki déjà gouverneur mais eza bongoté il faut certains profils et ça la remplir. Je sais que c'est un gars intelligent boxeur azana ba capacité union surtout pour na likambo ya Kinshasa ndeko Yves Luamba moto peli moto sengeli pela po libabe ya Kinshasa bana Kinshasa ba vrai kinois tozo na kati ya masolo wana te. Oh, sengeli gouverneur il fallait élargir. Le litoy na ye sengeli ekita. Koza la eli ya peuple na niveau provincial ou koza la membre ya gouvernement provincial eza la kaka organe ya confiance na yo te ga yango wana. Il faut ko kita na bakino ko nga oye ba le vrai problème c'est quoi parce que soki mona mboka Jatini Ngobila a salaki état de lié akokai ko lekate na mesure à décision ya ko kanga Zando pona ko réhabiliter yango yambo ete mwana mboka gouverneur ya ville ya Kinshasa Jantini
azwa ba mesure wana ko réhabiliter zando et sengela ki basa la état de lié ya ba marché o ezali parallèle. Première erreur. À Trottenengo lobby. OK. Et sengela ki batala na ba commune composante ya ville ya Kinshasa sur le 24. Ba wenzo e bazana ngo capacité d'accueil na bango ya ba maman ya batekaka. Ezali ya combien? État ya wenze yango ezali propre ou pas? Ce que ezali propreté to élargir wenze wana exemple na kopesa yo wenze na biso ya ngaba. Wenze wana ba maman batekaka bazali ebele mais condition wenze wana surtout condition sanitaire d'abord. C'est médiocre. C'était question qu'on élargit Wenze, la table wana, qu'on modernise yango. Et c'est le minangaba de même manière na makala, de même manière qui sait ça. Et ainsi. Mais va promettre biso ba au sala ba Wenze ba au pesa ba table gratuitement alors. La commune de Kinshasa ici ba travaux et bandi. Ba table wana zali côté comme $50 papa. Oh, makambo gouverneur alobaki ba zali côté table $50 par biso tout ça ba l'idée d'opinion. Makamuni zo ko leka na société ata elongi na ngai monanité ba peuple na ngai ba ko pa pesa ngai confiance et comme na matoi na ngai deuxième erreur yango wana OK toke na troisième rien n'est tard bien que mokonzi ya mboka mutu a décrété qui état d'urgence sanitaire au tozali na yango mais il en tant que gouverneur ya ville et sengela ki alamba yango yambo etaleka na exécution c'est-à-dire ville ya Kinshasa toliaka obena Gombe tolataka obena Gombe tokendaka misala obena Gombe en dehors ya Gombe il a pas un autre coin qui était prévu ou réservé pour na bato bakende kosala misala pour na gagner là wana troisième erreur bango basalaki bon confiner Gombe nzala ekoti na population ba mama batekaka na zone bakobokola bana na bango ndenge nini biso ba papa ya Kinshasa lelo ba mama nde bakoma kobokola biso parce que nous n'avons pas de moyens. Ah bon? Bandela no makambo lobio. Mais nazo bano makambo ya solo mwana mboka. Ba papa ya Kinshasa ba maman nde bakoma koboko la biso. Na majorité. Maman soko ke izando ateki mwa biloko na ye, asali kitunga ya wenze et ye kozonga vers 16h. Poto lia 18h 19h. Mais n'attend bo bloquer zando, tala nzalani bo kotisi population. En réalité Covid-19 dans pays na biso. To boité ke ezalité. Mais na manière où bopesi yango accent on n'est pas na biso ko kozala ta na vie na ngai esengelaki bakanga ba frontière pour ya masque obligatoire pour le peuple congolais surtout mais to évaguer librement na misa na biso parce que to liaka d'une manière quotidienne au bimi aux $15 $10 calcul ya lobby ya kolia $5 unité dans le transport lobby na bima lisusu na ke no lukasu mosusu mais lorsque vous bloquez en directement boy et même pays na chaos lelo ba li ya Kinshasa ba ko lobani na makambo mais ben li Kinshasa c'est comme si bango baza na monde à part lelo yo kinte baza ko lela baza ko réclamer monument na bango et ko babakisa bango $2000 mais bimi to ko baza ko réclamer et les autres. Est-ce que les députés to le ba vraiment bosembo bino ba député boza kotala ngai député o azali sincère aya na droit de réponse na émission oyo balika ko filmer ozuba na zoom wana to mwana mboka koloba bandela yango député provincial ou national oya koya d'une manière contrainte na onga za koloba aleka na émission senga droit de réponse. Qui est ce député banato bandi session oyo 2019-2018 pouvoir ya Tshisekedi? Ti lelo oyo asali retour na base poste na base na ye. Zéro, aucun député provincial ou national. Mais tala likambo ko ya Covid-19 boza ko wela ko sala ba masque ko pesa ba désinfectant et bongo libumbu ya peuple afota kiyo. Et bon, mon peuple a pensé qu'il y a un mandat. Député, tu n'es pas supérieur à la population. Ce qu'on a dans l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, et ça une volonté ni la famille politique, c'est la volonté d'abord de la population qui t'a fait élire. Mais attention, chef de l'État n'a promis qu'il y a un salaire. Alors, chef de l'État a promis qu'il y a un député. Tout ça, la politique, il faut que tu aies baka. Il y a campagne électorale présidentielle, c'est vrai. Chef de l'État a fait ça qui va promettre. Et le monde dit, mais ça, le député va s'arrêter. La condamnation, ça, la nini.
peuple aza kosouffrir bakokita na nzela makambo ya covid-19 tozomona assistance na bango peuple aza kosouffrir député asalelaka peuple nini balwa nino badéputé bavota oyo eza koacadre social ya population non non monsieur Luamba esengeli changer manière ya kogérer pays tosala confiance na bato bazali humble et aimable et non na bato bazosalelaka bino comment on dirige trop de comment on peut dire ça alors que impressionner la population à tout moment en réalité baza na bagage te et par là je peuple congolais esengeli changer ma mentalité na biso tout le monde a te bato bamanolaka langue ya baoccidentaux kitoko bango nde baza d'office mayele baintellectuel non moto akoki kolobaka lingala mais aza makambo eza na ntina topesa place na société na moto nyonso tu ndeko Luamba badéputé oyo il faut kosanctionner bango 2023 population congolaise badéputé oyo esengeli kosanctionner bango baza mpona bamakangu na bango mpona mabenga na bango mpona bafamille na bango mpona peuple toza kovote bango te akoréclame salaire abosani soda oyo akengelaka ye mais yango nayebi so chef de l'état promettait kaka badéputé te ebongo $400 ya bapolisier na basoldat ebongo salaire ya banouvelle unité ya enseignement toki baprofessionnel de santé bakabona alakaki ebele mais toliye yango maintenant te tocharge makambo tozo ya covid-19 et fragiliser même manière économique ya mboka na biso siko situation ya mboka oyo totraverse mwana mboka charge wana tobwakela yango Félix Kabila to badéputé te mboka na biso ndeko Luamba ezali likambo ya mutu moko te la responsabilité eza ya mutu tu peuple aza na part ya responsabilité na ye baprofesseur ya université baza koréclame salaire ya $5,000 baza na part ya responsabilité na bango badéputé baza na part ya responsabilité na bango oyo baza na gouvernement tio comme na chef de l'état mais le vrai problème pour changer le Congo c'est d'abord la population peuple esengeli population papa tokochanger bakonzikama soki peuple a comprendre bavaleur électorale te eza kaka pasi esengeli peuple ayeba pourquoi naza kovote et pourquoi naza kovote Yves peuple akovote na sentiment te akangi kaka numéro soki numéro combien non peuple esengeli ayeba d'abord baprofil ya Yves ezali nini est-ce que Yves oso topesi ye bokonzi akodéfendre biso tala makambo oyo na commune na ngai ya Ngaba hôpital centre mère et enfant ex-Mobila Dawa na Kianza ok un commerçant aye atonga morgue place wana na kati hôpital ya l'état na kati hôpital ya l'état mais babosani ke Ngaba ezali commune moko non urbanisée Ngaba evivwaka na souffrance ya manque ya bacanalisation d'eau lelo ntango tozotonga morgue na avenue Bukanga mpo mai wana ntango baza kosokola bibembe ekenda wapi ozo comprendre ndeko Luamba est-ce que bana Ngaba bazalaki na nécessité to eloko wana ezalaki priorité ezali priorité te na Ngaba Ngaba bayiba biso bomwana banda kala d'abord hôpital wana place batonga ngo ezalaki terrain ya football ya Ngaba. Ah bon? Mais nous avons besoin d'informations. Époque ya Mobutu babotoli terrain wana batongi centre hôpital Mama Bobila Dawa. Oh l'état congolais bazaïwa tina époque ya lelo Congo bazongi c'est la commune Ngaba rien. Rien. Même maintenant banayo Ngaba pas beta balle faut que ne lemba il faut compte mombele na limité. OK. Ngaba terrain à football exacté. Et le ministère de la santé a occupé terrain à football aux équipes pour la jeunesse ya Ngaba. A-t-il indifférent? Non, aucune démarche aux Kozulanda pour l'État a besoin de la Ngaba terrain ya football. OK. École ya l'État Ngaba, ezala kate école officielle. Na yebite Ngaba ezala réservé le kolani. Baga ouais saraka morgue. Ne ba weli si morgue, Ngaba ba kufaka. Ba kundaka bango, mai wana bibembe. E bomali su bana Ngaba parce que avenue wana Bukanga o batie morgue wana na hôpital wana. Mai wana kokita nango ekoya ti na quartier Mukula po obima na rivière Kalamu. Rivière Yolo commune m'appelle Kalamu. Mais ce qui moule beti
façon caniveau wana refulaka mai ekotelaka bato na bandako siko mai nano ya salite ya baterase nde tokoki korésoudre yango te to lisusu mai bazosokola bibembe esangani wana ekotelela bato na bandako vraiment tolingi après ebola na covid-19 tobenga su maladi nini na ngaba donc on risque bolo ebani na mandaka wana to bana ko mais ekozala plus dur que ebola ngaba tokoza susu na bato te ndeko na ngai journaliste nde eloko naza kodénonce toza na face ya badepute toyebi te boza badepute ya ndesa na liboro ya ngaba kuna Charles Moutamuntu bosuka na ye wapi ye nde kuna nde oyo abimaki bayebisika ike aza na baekole bahôpitaux oyo asala mpona population ndeko social ya peuple wana eza commerce ndeko na ngai esalaka ah bon ntango asalaka baekole wana bana batanga kofele bafutaka minerva na bango te ata lelo soki asali université eza intérêt na ye peuple aza attaché na social ya mboka wana eza babien oyo eloko eza prioritaire na ngaba mwana mboka ntango okoloba boye po population baolanda Yves Lwamba nayebi so oyo ezali priorité mpo na bana ya ngaba bazongisa bana ngaba na badroit na bango bomwana oyo bayiba biso bazongisa ata mpo na bana oyo bakoko na biso bazoya mpo nga na kozonga suna beta bale te me bazongisa ata bakoko na ngai tango bakoya bamona ke non toza na mwa espace moko boye tobetaka ata bale toza na école officielle pour la meilleure éducation na biso bana ngaba. Moi je pense qu'à mon avis c'est ça la priorité de priorité. Et ça kotongela ngaba morgue te. Ceux qui ba kotonga morgue n'importe ezali commerce na bango ndenge basu ba arrangement na bango. Mais baza conditionné ya kotonga caniveau. Ya kotonga caniveau oyo ko guider mai wana tie ko na kalamu. Parce que moi j'ai besoin de ma communauté. Na lingi na mona bana ya ngaba. Point barre. Bosuki wapina poyo. Babelelaka Vital Kamerhe moyibi, je me rappelle encore tant bagina kotala ba travaux de construction ya pont. Kuna makambo suka wapi. Mendeko wana zo lingana lo ba ebele. Pont wana tiba ko be ko belela ndeko mwana mboka Vital Kamerhe moyibi. Mais agent causal c'est qui? C'est le ministre provincial de l'éducation Charles Moutamuntu. Ah non, nous ba non marambo ngolo bao. Asa ba. Milliers nyonso tous ceux qui boye il faut retourner à bakolo mboka. Oh, bon, je n'ai pas dit ça, je ne veux pas qu'on compte à débat minginaï. C'est un frère que je respecte beaucoup. Non, il faut retourner à non, c'est ça naza koloba. Toza ko ya baba tutu. Mais tant que par rapport à milieu d'accueil, intégration milieu d'accueil, il faut d'abord qu'on s'associe à vrai autochtone yangbo. Qu'est-ce qui s'est passé dans Pont Kianza wana? Pont ya Kianza. Ezaki na problème ya tirage. Pont na ko kire ngaba. Kokire po ya Kianza wana ya ngaba. Et sengela kite kote le misa engin lourd na pont pour akota na azwa sanité ya terrasse ou ya kalamu na biso wana. Ngaba bien que eza urbanisé te mais cadastre tango kaboli ngaba. Ezaki na batinel o batika ki banda na quartier Mpila ti okoma na quartier Bulambe Mateba. OK. Oh, maîtriser la cartographie en Ngaba na mutu na ngai. Très bien. Continue la cartographie en Ngaba. Continue les solo alors mwana mboka. Alors ma bezali nini? Ba terrasse o nous surtout batika ki ba canalisation nous so batika bombe espace wana. Bato ba komisa ngo ba mapangu na bango. Maintenant epesi difficulté pour na ko kire kalamu wana. Ezala ki likambu ya kotelemisa angel au place wana te. Et c'est qui kota na ba venir nini entre Masimanimba na Shaba po Angel Louré kota asala musala na kalamu. Tangu ya ekotelemisa Angel Louré na Kianza na makadam, ne force wana e bukaki makadam. OK. Place nous bandi likambu yango wana. Maintenant a comment ils sont la possibilité te pendant ko boma libulu na sengi intervention du gouvernement. Souffrance on surtout même économie au le ngaba eza fouti. Mais ça ne se coufe. Mais tout avant que du Covid-19 ngaba déjà ekufaki. Ngaba déjà ekufaki pour ngaba batu ba lesta rango ezali limité matete lemba. Nde ba ye baza ko somba biloko na ngaba. Ba kote la nzela super lemba. Super lemba kati si wana mais tangu po wana ebukani ba kote la ngaba kotoni. Ba maman ba teka déjà matembele ba komaki na nzala. Ba maman ba teka mafuta ba komaki déjà na nzala.
Voilà citation de commissaire qui bana mboka. Boye les sous bon mami qui bango Covid-19. Ça c'est tuer la population. Et ça ko bon ma peuple bino bozo ko loba bokoya le 23 ba voter bino. Eh bino peuple ngo pe boko vona sous boko ko tala bango po asali polo longi na ye. Il est plus bon que vous. Hein? Ceux qui députés jouent pour longi na ye à tête polo, vous croyez qu'il est plus bon que vous? Peut-être que vous bango na beauté. Hein? Au moment où problème mususu batie longi ya candidat, on a un candidat ou tu wapi. On a le problème dans ma candidat. Maintenant on a un candidat parce que moi j'étais élu mais ba prononcer qui kombo na ngaité. Bayiba ba voix. Bayibanga bomona bayibanga ba voix. Souci na ngeza ka place wana. Parce que ceux qui disaient dans l'hémicycle, ngaba oh le za bongoté. Na sala preuve que j'aime ngaba. On était 47 candidats députés provinciaux à Cooks. J'étais le seul candidat où il y a battre la campagne à la hauteur. J'ai construit des ponts, des caniveaux. Papa, quitter sa presse dans Ngaba. N'a pas ça la polo le visite. Mais le corps peuple a l'indi bango va impressionner bango na ba polo. Des places bazé qu'on dormi bango. Ton souci c'est quoi mon amboka? Mon souci est que le valeur d'abord de ma communauté de Ngaba soit respectable. Combat na yango lit na yango wana valeur ya mwana ngaba ezala ba respecter mwana ngaba lokola mwana nyonso tout biso tout toza na pomoko toza na même sang rouge distinction ya sang ezate entre mwana vanda na Gombe na mwana vanda na ngaba biso tout toza ndenge moko na koloba na okende le plus musika na koloba ke ngaba eza na ba priorité beleza ko senga marché ya wenze ya ngaba wana eza construit banda quelle année? Est-ce que wenze wana gisesa eza na ba norme ya wenze? Est-ce que d'abord wenze wana koza na avenue ndenge wana? Avenue wana ngaliema pour votre information. Et bandi banda Suzanne na limité tire point ngaba. Eza nzela il fallait ba tiango est-ce que Bourgoumestre est actif? Votre Bourgoumestre. Moi je ne veux pas parler de Bourgoumestre, je ne fais pas leur promotion. Je parle de moi Yves. Je ne quand ça les autres le bien à élection par Bourgoumestre. On vient pour poser candidature à voter yo. On bénéficie par peut-être pour la nommer. Mais c'est de que non, plus de questions de nomination de bourgmestre. Tout ça, et tout qui n'a pas voix, il y a des élections. Même si on va postuler. Comment on compte la bourgmestre entité d'ailleurs bayoté? Bantou na moi il y a 10 ans, votre bourgmestre s'appelle comment? Moi na yebité. Et bon on dit yo développer commune wana. C'est par là même de Constantine Ngobila, avec un problème sérieux pour la Kini Bopeto. Avec un bourgmestre, ils ont balancé par rapport à la vision. Quelqu'un qui est sale. Comment on commence l'environnement sain? Très bien, mon Amboka. Merci beaucoup. Dans ce sugo d'Oro Lobela, Lupangu ya artiste Papa Wemba. Famille biologique Nayeba Telemeli, Balobi, il faut battre Lupangu. Toyebi ya mama Amazon na Papa Wemba. Lupangu Oyo, et ça a venu de la forêt dans ma campagne. Batelemi bongo bateka Lupangu wana. Gouvernement congolais, dans le Tokoluba, va prendre acte pour basomba Lupangu wana et bâtir un musée national. Côté souffrance à peuple congolais, Félix Antoine Tshisekedi a promettre, biso chef de l'État promettre biso maïna courant, tofutate pendant période ya état d'urgence sanitaire. Oh ya lukela biso makambu pona ko sokola, c'est tout un problème. Mais dès que le banabino awa facture yango ya SNEL ba ko continuer ko la biso malgré chef de l'État lobaki, mais to suki li susu tala de ça papa ya Papa Wemba artiste musicien makambo Lupangu. Mais le gouvernement décida son malopangu nae ati yango mise. Ngana ko tuna kaka intérêt un peuple ezali wapi. Mwana mboka à vous. Ndeko Yves Luamba na yebi ko yebisa yo ke peuple congolais alingi ba impressionniste. Bato bayaka français belé lolenga ko tambola na mbongo ya l'état yibi asombi ba jeep ya sika nde peuple amona ka batu bango wana. Kosomba Lupangu ya Papa Wemba kokomisa ngo musée national. Et ça m'a bête mais priorité té. Et ça priorité té. À l'heure actuelle, et ça priorité té. Pour ceux qui basombi yango. D'abord na koyebso que ceux qui l'état le sombi Lupangu wana, mbongo wana ko kabamabe. Pour Papa Wemba tika ki ba nebele. Est-ce que si basala d'abord l'iguitateur ba kenda ba voter ligiba ba pardon.
solliciter justice pour être babimisa liquidateur pour passer la continuité ya ba valeur ba bien na bango. Balobi ba perdre papa eux madame patrimoine national ba ko perdre. Mais oui bien sûr, oui bien sûr. Si ma mère ressemble le pont wana. Likanisi ezali mabete mais ezali priorité te. Ezali likanisi ba ko sala ngo ata na 2500. Mais famille peut badayi pressé. Ata ba ko sala ngo na 2050. Ezali kambu ya lelo te. Famille pas dayi pressé pour bateka le pont. Mais famille soka azali pressé atekela batu mususu. Atekela batu mususu. Papa Wemba déjà aza icône atikali na mémoire ya peuple congolais. Ata le pongo na ye e komi nango visée nationale te. Mais musique oyo atikeli biso, mongongo oyo atikeli biso, nana ko bosa na Papa Wemba. Muto ko bosa na Papa Wemba za te? Après temps Jean Transco baza na grève. Ben ba prime ba oswate. Wona tanga ba Jean Transco, awa ba enseignant ba telemi pona mbongo na bango $5000. Mais le bipe ba soda ba kotambola. Lobi kuna be ba infirmier les sous ba kobima. Lobi kuna ba ingénieur civil ba kobima. Ti population pe chômeur kobima na nzela. Soki chômeur abimi na nzela ndekomi mama na likambo. Pour pouvoir zo kene mbala moko na suka. Pour nombre ya ba chômeur na RDC eleki. Soki soulèvement c'est là salami pona ko revendiquer banzala eleki. Est-ce que présent ko vendre na bonga na? Avant continuer malobo loba tellement c'est très important. Caméra kotala yo. Lobelo moko pona mama Amazon na bakama lupangu wana na l'état congolais oyo akolobake basoma lupangu wana po bati yango mise national. Ngai na kopesa mama Amazon na libota ya Papa Wemba Shungu boye conseil boye. Lupangu wana d'abord il faut servir bino moko d'abord famille biologique comme misé. Bolongo likanisi ya kote kango. C'est vrai papa atikina ba bana misusu ya mike ndenge toyokaka. Mais bayaya na bango esi bakola baza na ba possibilité bakoki ko relever pente ya papa bakoki ko zwa charge ya bano ya baza miki lupango wana pona nga conseil na kopesa bino botika ngo lokola misé ya bino moko d'abord ya famille ya Wemba boko betela ka bankoko na bankokolo na bino nyonso tout histoire ya misé na bino d'abord familial botika na gouvernement ata la makambu ya enseignant ata la makambu ebele segela sala na mboka. Hein, maman Amazon a pêché un beau te place. Très bien. De ce souga ya bacha Transco, je crois que tu souga ça émission yango wana. Na ngonga o toko lo ba transport na Kinshasa moto yo pela. Poko lukata mwende ni ko vaquer na ba préoccupation, c'est tout un problème pour baja bango wana kotoyo ba continue na grève. Ndeko Yves Luamba, likambu ya Transco ezali lié na administration publique ya mboka na biso. Non, aucun pays du monde s'est développé. Administration publique et la politique yamboka. D'abord, pour partager et le Kowana bien sengeli alternance ezala. Politique et que ne mupanzi, administration publique a la autonomie naïe. Politique yamboka influencer administration publique li sous-souté. Pays et kokende. Au moment où ba grève ya ba transport ya ba nini et kozaka li sous-souté. Mais tant que la politique est que dominaka administration publique, to s'attendre tene loko malonga na mboka na biso. Ata nomination ba mandataire papa, ata nomination ba mandataire. D'abord on a eu ba député ba sala rien. Il fallait pas voter ba loi. Si vous avez ba loi ba voter qui ba moko na ba assemblée na bango. Que pona ko la ministre et sengé surtout la députée nationale. Mais boni to moniao. Ba député national ba ko ba ministre. Ba député provincial yomoko, député provincial yomoko, député national yomoko, de sénateur yomoko kesusu DG ou CPA. Kaka yomu to na matama ya minene na mayele ko le kabanzo na Congo. Papa, si net photo créé directement. Natangelo déjà José Makila. Peut-être son expérience. Moi je vais pas son citer expérience. Moi je vais pas citer les noms. L'expérience c'est utakawapi. On a quelle expérience tango za ko sala? Expérience de vous dans kuna yo. Tant on a en fonction. Est-ce que dengo le journaliste au bandaka boy? Si les gens se sentent que non, de plus en plus aux gens comme en expérience niveau de sanini. Et ça comme mata. On a quelle expérience en plein exercice. On a quelle l'expérience en plein exercice. Lorsque on exerce fonction wana.
okokutana na obstacle bususu okokomisa de plus en plus intelligent par rapport à la mère Mende de peste sengakaye. mais la mère Mende o malanga otetela ke mafumbe bon lelo yo tomoni e pas comme PCA. Bon ngana yebi ke Mende soka comme PCA eza volonté ya Félix Ité eza volonté ya Kabila. Bon pour na Félix. Mende rose comme PCA. Mais non, par rapport à la logique, il y a un regroupement politique. Mais d'accord, le FCC c'est un pouvoir. Non, mais la choix c'est Monique conserver moi. Ce qui Félix a Monique non dans la poste à Mende, il doit négocier avec Kabila. Même à taille la personne de Mende à ma connaissance à Boyanaï. Ah bon? Mais je vous l'ai dit. FCC est fort uni pour les blocs à Bongo. Très bien. Moi na mboka to komi na suka ya masolo na biso. Bande ko ba Hollande biso na poto partout na opesa kutu. Mbote mingi na Maman Chantal Ayao à Hollande biso à partir ya États-Unis. Mbote bisiko zali Maman Chantal Ayao, mbote na Mboyo Kalaki, Maman Mboyo Kalaki, na pesio ba mbote belé, mbote na Mamirei Kalaki Selema, mbote na yo na binonyo so na États-Unis. Mbote na Arnold Lour na États-Unis. Mbote na Papi Lafa na États-Unis. Na France ba José Siala, Teddy Luamba, na pesio ba mbote belé. Na Suisse Georges Bouaki, Papa Chéri, Patrick Manga mon ami. Na Suisse tapesi bino ba mbote. Likambo suka oh je crois que yango ne to clôturer mission. Crise e komi na mboka bato ba ko senga remaniement na gouvernement. Pesa makanisi mwana mboka. Non, remaniement d'abord ils a pour la crise de côté na mboka té, mais par rapport ya ba corps, ya FCC cash et sengela qui était deuxième gouvernement et quand on a place. Papa politique en mboka na biso le zanini. Toto kabola gâteau. FCC ezaka mutu moko te bata bato ebele te bandela konon bazo pe mais politique ya Congo ngona to kabola gâteau ngina loba nini ndeko Yves Luamba koto cash na allié na INC bakotika kaka bao baza no mete bango befo babima ba misusu bakota po bazo pe mwa kanyaka et surtout élection zo vers 2023 ba leader tout baza na ba parti composante ya FCC ou ya cash. Et c'est va se retrouver. Et bon, on va combattre la campagne en 2023. Donc, comme il y a Félix, na Joseph Kabila, et ça y est, on kabola gâteau alors. Mais il y a une mission politique, il y a une mission tant que alternance et égalité entre politique et gestion et la chose publique. Toko s'attend à l'eau malonga. Ata failli nous pas jouer quelqu'un côté na marambo. Bon, on a habité failli, on a habité failli l'assassin. Mais le vrai problème, c'est d'abord problème d'individualité. Pour changer le Congo, il y a un problème, il y a peuple. Zonga na maomba gâteau. Ah, c'est bien un gâteau. Il y a aussi un gâteau là. Il y a aussi un gâteau. Ali la mission de donc neboye, ne bazo ko benga au monde entier, yo bi ba gâteau le gâteau. Si on y a gâteau kala mingi te mo consumer ko benga ya attaché de presse présidentielle. Ils ont déjà professé na péché. D'abord ya ton andima. Ah, on boya ko maboko bana ba sumbate. Merci mon amboka. Donc comme na suka, il y a ngone je crois to suka na ba remaniement et puis au pesi baloba suka. Remaniement il faut que kala mingi te boka moite se bomoni zizinga di ministre biso totangi na ba université biso tozana batu toza peu capable de redéfendre nchik moi biko to simana maboko ba titre académique na biso nous sommes prêts à ko défendre yango na ko senga plus pour na ko silisa bana yanga ba o tout boza partout na monde bolanda ngai bana ngaba tozala ini tolongola complexe ya ko wanga na ngaba na biso Tony Mangaba partout aux Ali. Zizi a sali référence monument Yangaba. Moi na poto moko ta yaka na Kinshasa awa komi ngaba sans kutana Zizi. Au moins que oboye ko luka Zizi. Ton oboko yebsanga ke ozana Kinshasa. Au moins ngaba tout beko kiti Kinshasa na zana information na yo na yaka verbino. Boza na confiance ya mabele, organisez-vous. Boya na ba projet ya bien. Boya ka Kinshasa te, boya ka ngaba te o la biso elongi na bino. Tango ye ngaba, boya ka na ba initiative ya développement. Ngaba zo comme de plus en plus sale parce que le vrai moi na ngaba zo diriger te. Tozala la main dans la main, ils ont fait la force, moi na ngaba ya solo. Lokola zizingadi, to ba misusu oyo toza ba ne grandi ba autochtone yangaba tozwa ngaba
bato bakosepela bakokamwa ngaba wana. Kangaba c'est une petite commune. Ce qui zizi azui commune wana. Image yanga bekei et puis échanger. Merci mon amboka Zizi Ngadi. Je crois que mission déjà sili mais bazoyo pena gros plateau na retourner ba question yo répondre après na des annoncer rapidement. Na remaniement on a yo lobela. Ilukamba batika eta premier ministre ou bien football. Bon, Ilukamba bilan na nini? Bilan na ye ezo dépendre d'abord de la famille politique na ye. Té population d'intérêt population. Mais population ata population le est contrainte. Ce qui famille politique pour té moi je suis un analyste politique. Et politique nangai na éviter cause la débat na baïné. Hein? Landanga façon nangai na évoluer ka. J'aime pas aller dans des conflits stériles. Hein? Na baïné. Parce que nous avons la facilité à à tout moment. Si je vais voir le ministre Charles Moutamutu à Koyambanga, Nanda Kunaï, à Yambanga. Si je vais voir Jatini Ngobila, je sais de quelle manière on a vu. Il a eu Bissio. Pour la maïta, le premier ministre est revenu quand la famille politique naïe. Pour la Jatini Ngobila. Pour la Jatini Ngobila. A changé équipe naïe. Bako Bomisaye. Pour la Zando. Pour la Zando, Zando, yango il laisse Arabiso Batata. Misale ezalité ba maman ndeta ba bimaka ba keizando ba ene loko ya kolia soki likanisi ya ko réhabiliter zando ezali mais ka d'abord ko fongola bazando ba wenzo ya mike ezana ba wenze moderniser yango pesa bango ba latrine ya bien et sili wana nde siko ko kota na projet na yo ya ko réhabiliter zando munene. Merci nabino nyoso tout bandeko bozwaki libaku ya kolanda biso na magazine oyo analysons ensemble ezalaki bongo ngai mwana mboka Yves Luamba o lelo nazaki na masolo na mwana mboka Zizi Ngadi oyo adali leader d'opinion pe analyste ya monene ayaki awa to yambi to beti masolo nyoso ya Kinshasa oyo ezali préoccupation pour na peuple kinois bato yo ba uteka mboka bayaka mbangu na Kinshasa yango yote lelo yo ba ko zika na oyo tokomona na Kinshasa tokolemba te tokoloba ti makambe ko changer kimio mabota na bino nde tokutana mikolo ezali koya.